Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on a parlé d'Ignoso. Et la voix céleste télévision, Mbote Nabino Mbote, vous allez belé, partout dans le monde, vous aurez un épisode par le 20 internautes. Au niveau États-Unis, dans mon pasteur Samouanga. En Europe, na Suisse, Maman Fatou, na Suède, pardon, Maman Fatou, vous aurez Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre terme de serviteur, Moïse Moukantibal, émission Bolingaka, Toloba, votre message qu'on peut savoir. Actualité politique en temps réel, Boyeba. Toza Wapi, Tozo Kende Wapi, Petokosuka Wapi. Merci à Ndeko, c'est ma caméra. John Bokebende, Ndeko Alvi Bele, c'est naturel. Cécile Mboko, la effectivement, les masseurs, on est toujours Lola. Eza kofuta simoto koloba Zambia boto kozwa lisusu wapi bo continuer ko prier pour na est ya mboka na biso bo prier pour na biso de toloba toujours mboka o soki nzambe te mais mboka ezali te nzamba pambola mingi ingénieur Jean-Robert Njibo Njoli nzamba pambola siko zali ingénieur Jean-Robert Njibo Njoli Papa Gasoka Songo, bandeko nyonso bolanda biso notre ba toujours biso zangolo na kati ya mai. À chaque fois tout demande mokili za pour partager bino. Oui ba situation politique ya mboka na biso toza wapi tozo kende wapi. Peto kosuka wapi. Tokolobela mingi situation est attendue entre ba pays ya EAC na RDC. Tokolobela assez concerne procès électoral, les Congolais vont voter. Qu'est-ce qui va se passer dans les résultats? Pour le bilan, toujours à Bandeko. Mais non, c'est qu'on a vu sur les Congolais. Ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Donc, tout le cas, tout le bébé, auto, Tongi, Esikado, auto, Tongi, Lisanga. Le loko wana pa na ebitina. Et c'est la diabolisation sur outa de part et d'autre, mais dans le sein de la bino tout consolider unité autour de nango. Sans plus tarder tozo banda d'abord la situation est attendue entre RDC, Rwanda na ba pays ya EAC. Alliance Fleuve Congo Bit Nango Paré Nango c'est Kagame. Et ça mouvement ouais a préparé fait banda mouvement Nango à partir à Brazzaville pour nous attaquer Kinshasa. Entre guillemets, revendication de Bango Zanini, après Baponami, non, le régime en place a triché, toujours le cas, vérité ni désir. Dans le cas de l'Alliance, les jeunes nombres de Bango tout, le va s'intégrer. Mais l'air paraît, Kagame, y compris un candidat Moko ou un candidat président de la République. Bande comme ça, vous avez bien. Nini batami sima ya alliance wana oyo komi na niveau que non le président de la République aloba que non soki ba meki akosangisa de parlement na biso pona ko déclarer guerre contre le Rwanda. Bandeko nanga il faut boyeba que non Rwanda azana richesse mon côté. Rwanda Zomona. Aza na richesse mon côté. À part Mbila, c'est ça. On a pas Mbila, aza na richesse mon côté. Et le connaît ça qu'à Rwanda vivre. Ils allaient aider les pays à Libanda, y compris na ba matière première dans la carte de la République démocratique du Congo. Donc pour la économie à Rwanda et survivre, pour l'économie à Rwanda et respirer, Azana Biloko Mibale.
Donc il faut à ça la guerre na RDC à travers RDC de appuyer ba matière première à teki deuxième des choses na ba aide ya nini ya libanda. Alors na debiloko wana comme situation est changée. Ba Congolais ba eu conscience ba bloquer côté où il permettre à l'économie na et respirer auto bengi ya RDC doit teka les loko moko auto bengi ba aide ya libanda ya mwana moyen ako ko vivre ezate aza obligé à continuer ko sala nini guerre l'obligation aza nango wana aza tout moins ka pays moké abane ko profiter parce que à travers il y a traîtrisme ya ba Congolais infiltration politique à message nango groupe mo masimi minduki babandi bitumba non to kana basali mixage brassage bakoti na armée lobby nango sous babaluki donc a message bon c'est tout facile ba Congolais ba binyeti to boyi makambo ya politique wana akomi siko na problème sérieux aza obligé faut continuer comme ça la guerre. Alors bané ko profiter ko résister na biso pour na armée na biso ezaki na ba problème à liboso ezaki problème ya infiltration bozo mona général généraux mais na butu basolaka na Kagame donc moi armée za la makasi ezate na événement ya régime oyo a tenté ko ça l'effort bana mboka ou baza na makila ya sika ou makila bango eza moto ba komi na armée to moni ba général Tio ou Christian Tio we ba Chiko Chitaba dani Chitambo ba ebele wana baza na makila ya ba Congolais na ba jeune ou ba nouvelle recrue ou ba ni ko intégrer armée ba coach armée comme makasi koza ko koma makasi bo été tozaki na ba embargo moya ko soma minduki réalité dans le monde déjà évolué ba téléphone comme Android mais biso bazo exiger biso to sera ba téléphone à bouton ndenge na armée ezalaki donc bino bo somba arme te bino bo somba arme te bino ne bo somba o do tozaki limité pas tozaki na embargo nzamba la raté à travers ba voyage ba bande ko mususu ba baraté ba voyage ya président Tshisekedi ba longoli embargo wana to ko soma mindoki nyonso o biso to lengi il se fait ko zala mbongo na yo ba minduki wana ezali niveau technologie komi ya armement na yo ko atteindre pas na yo sa même mon présence na ngai OK Goma soki ba siko ywane mati to atteindre résidence ya Kagame nyonso ezali te tsanini ekomi sko nini ko se passer président américain Joe Biden atindaki émissaire na awaza mwana mwasi ayaki le akomi na aéroport basoyeli na président Tshisekedi en huis clos entre bango non toye pour na bota cesser les faits bo pesa biso chance to senga na Kagame a retirer ba militaire no ba tie bona kati ya RDC fait Tshisekedi ABC émissaire wana boy bino boya kaka boy koloko biloko bozolo boda to yoka ngo mais changement ça les maraté émissaire était à Joe Biden à président américain ndabi que non soki biso to bande ko yoka binoté parce que na RDC interlocuteur valable azala kité donc mon moto to s'adresser na za kité to bande mona bino nyonso ba Congolais nyonso o baza ba politicien na ba o baza politicien te to mona bino nyonso boza ko s'agenouer devant Kagame donc to mona moto to sola pour na kimi azate mais cette fois to trouver moto yango voilà moto azolo makambo wana ezali mutindami ya président américain Joe Biden azolo bana Tshisekedi que notre interlocuteur na RDC ezali yo pesa biso confiance
président Tshisekedi abengi na armée na biso bazaki na fond bande ko bunda abi non botia c'est l'effet pour na likambo songolo pakala bomona ki même mukanda ya armée na biso ebimaki pona kotia kimia motinda miwana ya président américain les rasisi awa na Kinshasa azu pepo na ye akei na Rwanda akutani na Paul Kagame président oya Rwanda aebisi topesi biso États-Unis topesi yo 3 jours pour retirer ba soldats no tina kati ya RDC. Il y a eu raison que non, ceux na tinde ba soldats dans la RDC parce que FARDC armée à Congo baza ko armée ba FDL ba réseau azwaka kala o ateka kala que non, ceci l'armée rwandaise a intervenu na RDC parce que le gouvernement congolais bazo pesa ba rebelle FDL papa. Bon, ce monto so azoluka likambo comme c'est en souka, ba comme ça yeti na souka. Mutinda mi à présent ya États-Unis abengi président Tshisekedi abi bon neutraliser ba FDL wana. Pona ko luka pe ko sa réseau ya moto wana criminel wana sanguinaire wana ya Kagame bomona ki awa ba FDL kutu basala baono teme pona ko se pesa ko suka sa ina suko comme ça Kagame na suka ba neutraliser ba FDL. Il après Motinda mena ici azongi na mboka le pona ko pesa rapport et pas Joe Biden. To mona ki peke non RDF armée à Rwanda ko ba kota ki ba komi kobi. Mais comme yé Kagame vi na ene bandene na yisibino aw survie économie na ye. Et là, c'est mon tour azali kuluna, ou azali criminel. Donc, pour na alia, il faut boto la moto. Et l'autre, pour na vivre, donc, vine angwana, comme Kagame, na yibisi bino, pour l'économie na ye, et survivre, faut ça la kaka, guerre na RDC, le temps à qu'on retire ba soda na ye, na sol na biso, a bengi, quelques Congolais. Ou yaza ko manipuler entre autres Corneille Inanga na Bakatumbi parce que yaza wana asa comme caméléon ba rébellion échangeara kombo asa so à travers na rébellion amoni batimbelie bon na tibobi ke na bima na tiki era ti aka lukelo musu kombo musu bimisika bomo so kombo aso toujours ezaka kaye na ngoma oyo processus ya négociation za ko salema entre RDC na Rwanda et pourtant na bossa ni ko ebisa meloko yo l'air Motinda ya président américain abike non aza ko retirer ba soda ne président na biso awa Tshisekedi ebisi mwana monsa ke non ye na za sous na confiance na été aza na politique ya do a osala bongo ono bo pesa biso États-Unis confiance na mwa oyo RDF ezali armée ya Rwanda bazore eza ko se retirer na est mboka na biso abengisi Corneille Inanga mouvement bozo ka fleuve Congo bit nango ezanini ende bandi ko be boye bate. Ça fait 6 mois passés Kagame akende ko somba 12 000 hectares na Congo Brazzaville. Yanto soroba ke non Sasungi Swazali sérieuté. Peuple congolais boye ba ke Sasungi Swazali sérieuté. Ya moment na politique les vrais alliés à Bakongo, les Arabes congolais. Ça fait 6 mois, une année passée. Hein? Président Rwanda a kendaki na Brazzaville, na République du Congo. Et ça na île moko ezawane, et ça na sud ya Brazzaville. Na ebisa bino bandeko bolandaka. Île wana na ngambu nango eza doso termina kacha ili wana eza na sud ya Congo Brazzaville soko zota na ngambu directement zo mona résidence ya Oya et c'est présent RDC afandaka. Alors Kagame asomba 12 000 hectares sous prétexte que non il faut ça la bilanga. Ça sougne ça clairement que non RDC na République du Congo tout ça va pays c'est mais quand même pour la hypocrisie bazanango
andima côté que la Rwanda a 12 000 sous prétexte que nous faisons ça la bilan. Mais au lieu ba mona que non ba matériel o esala ka bilange kitaka ba ko ngonde ba soda baza ko kitawana. Donc ba créer Kije ya armée rwandaise na kati ya ili wana eza na Brazzaville. Parce que so ibitumeza sikoyo Rwanda esika azali mo atteindre biso bozate. Mais biso à partir à Goma to atteindre Kigali. Alors il faut luka payer ezali zinga na capitale pona acha base arrière na ye. Ndi Samsung sa facilité yango. Donc Kije en esalima. So bit ya alliance pour le fleuve Congo bozo kana bit nango ezali. Bakoya donc non on est qu'un individu nanga azawana azan ni arme ni loko. Donc agama utiliser sous prétexte que non ezab à congolais. Mais ils ont des armées qui sont installées dans Brazzaville banda kande ba unanga bakoya wana pona ko attaquer Kinshasa. Bit na ngweza ya wana. Na kati ya plan wana ba préparer ngo eza ba membre EAC. Entre autres président ya Kenya. Rito wana. Rito bozo kana ebisa bino banda kala. Rito bozo monana c'est un Rwandais. Akima génocide selon les informations bakima on a ba âge mo exam kene ba kene ko se réfugier na Kenya. Comme bango to baza ba nélotique ndachana nationalité kuna. Mais makila na eza ya Rwanda. Boyoki leur gouvernement na biso avec non biso toza ba membre ya EAC. Alors comment se fait-il que non Kenya yo pe membre ya EAC mais on dit ko auberger ba congolais pour na kosala donc esika basali mouvement wana bozo ka alliance fleuve Congo wana ils ont un grand hôtel na bango kuna désolé ça que non ti bananga bakelaki na Kenya service à renseignement à Kenya ba ebaki ba service so ba ebaki ba on est ba pesi hôtel au basali point de présence grand hôtel na biso a. Donc cela veut dire que le gouvernement kenyan a informé biso koto babi que non comme asali auto eza antidémocratique bokanga ye bo estrader koto yo boka ki réponse ya président ya Kenya boka réponse na ye. Donc Jamba Zara aligné Congo. Donc le fait va force à EAC wana ba ki na go. Deuxième ti biso mone to kotisi ndoki na kati ya ndako. De mon peno zumo ibili banda obenge okotisi na kati o lakise babeloko do. Ezari erreur mo grave. Parce que chargé à opération ya EAC ba ki wana chargé na mwazaki Rwanda. Donc on suppose que bande kosoana ba rebelle il y a un veto baza ba Rwanda bazaki na ba Ruchu na ba village wana bano pesa ba information to tolo ba les M23 les Rwanda occupaki Goma sans les savoir parce que autres au monde doit c'est vrai visage na ba donc tolo ba les fait déjà que non EAC ba ki na Goma. D'autres Rwanda déjà occupaki Goma sans le savoir. Biso zaki ignorant. Peut-être les années ngolu na nzambe ndeto yoko ba ke no ebolongo. Tala nanga abi ke non to sali groupe politico militaire de balobaga pour na ko attaquer RDC. Mais RDC a saigné na gouvernement à Kenya. Ba kangana nga ba estrade bon koto présent Kenya lobby boye aloyi bango baza pays mo eza démocratique bakoyi ko kanga mutu te pona déclaration asali pays démocratique donc c'est-à-dire Ben Laden ndinga bomaki ba américain bongo ake na France asali point de presse na France. Les États-Unis enseignent na France ou azali pays serre ou ba partager biloko naye parce awa Kenya Equity Bank boka wana eza ba Kenya bana ba bénéficier bango
Kenya Airways ya bango. Biso to bénéficier à malongate. Alors comment se fait-il que nos pays au bazar quoi attaquer? Par un vecteur baro bombarder pe. On suppose baro bombarder par exemple Goma. Obina bango ya atteindre Kenya Airways. Isuko yo Kenya olobani. Pas yobi que non, mouvement est un mouvement démocratique. Ce sont des rebelles, des terroristes. Donc belle d'Aden, denga zay recherché par les Américains. Les Américains ba mona en salle point de presse en France. Ba sengi na France ba tindaye, ba français ba que non, biso toza pays démocratique. États-Unis a considéré France ni. États-Unis, on toque un exemple wana kaka. États-Unis ont considéré France ndenge ni. Mais à réponse à présent Kenya lobi non, ba okanga bananga te. Ba ngo baza pays za démocratique, baza libre on sa nyonso ba osala wana. To prendre art na. Tozongi na makametali ya Kagame. Kagame asa ko retirer ba soda nae mais a créé un mouvement notre bengi à Fleuve Congo. A créé un mouvement à Fleuve Congo. On a simanango ba opposant Moussou Bazali entre autres Moïse Katumbi. Donc autant la peine Moutouboui aza na vision mon côté. Aza na vision mon côté. Débat na ba journaliste azo kim. Lingala ébité, Swahili ébité, anglais ébité, français finalement na oni oloba langue ni na oni. Ana oni oloba langue ni. Parce que bisika nyonso to okota na ba toi. Moi défense même il a fait des titres. Eh ou baki mutagenda ko défendre. Jamais moi déjà muto défendre après ça muta défendre les non ils ont raté. Yo moko ba travail au il faut défendre. So ka tumba usuka ndeni so comme président déjà ba homologue na ba président usuka pa kuna comité to ko tate. Donc yo moko subi qui na papier bandi ko pesa makanzo sala ko suka ko boni. L'argent répond à tout mais l'argent est sur ma vie éternelle. L'argent répond à tout mais l'argent est au sommet maël était. Au sommet ma diplôme, au sommet bani mais là bon résident et comme ça mon faut yo moko. Dès la Bible le salut est individuel. Donc et aux diriger la reste publique, il faut en avoir capacité wana. Parce que manango bloc ya bakatumbi. Ce que moi retourne main pourquoi côté si katumbi. Na ça na politique, na monde politique. Soko za na capacité te, soko za incapable. Soko za capacité au sala ba analyste, tala ba signe du temps. Ba signe du temps des alliés sagesse on va pesi motonyos. Boka ka ba prophète ya Bible wana ba roi ou ba dirigeant ba mboka selon Bible, selon na Bible. Batanga ba classe te menza pesa bango sagesse. Parce que moto nyonso oyo nzamba kela rose en intelligence te mais sagesse na ba pesa. Bakangi collaborateur ya Katumbi Salomo Idi. Na kacha téléphone ba kuti ba conversation na ba membre ya M23. Oh non, Antibal ba kosaki ba to yango en conversation ba kosela ki. Avant 48 heures campagne banda boki Berta Bisimou o bazaki na Corneille Nanga na Kenya o basali Alliance Fleuve Congouana aloba clairement que non biso 1-23 tozo soutenir candidature ya Moïse Katumbi. Est-ce que bokaki doki communiquer manko oyo ensemble basali pour que non était bien boza ba rebelle to bona biso batikali ko sala ya ngote. On les a premier fait. Deuxième fait. Corneille Nanga, oh tu ko sala le oyo. Alliance Fleuve Congo.
les Katumbi azokende Kisangani pour la campagne électorale nae appelle à cela qui message à kosenga tous les bata boyema bata Kisangani ba ke koyambaye lelo oyo asali alliance Fleuve Congo. Est-ce que Katumbi a se désolidarisé nae donc communiquer mon te salemi alors yango batu ba conclure pour na koloba boy le fait que bakanga qui connaît Salomon Yidi bakutie na ba conversation batu 1-23 Berthe Bisimo asali communiquer ko pona ko bakeno ba soni candidature à Moïse Katumbi jusque là peto continue na discours ya Katumbi parce que Martin Fayulu quand même tout le monde est monso accueilli azotanga Rwanda azo condamner Rwanda tout le monde mais Katumbi banda guerre ya est banda na monoko na ye komba Kagame ezalaka te na monoko na ye invente kozalaka te yeka ko betinga to bet na lingala ngo nazoyeba te na lingala ngo nazoyeba te u betinga to betie do ba mazo ba ozo comme même votre organisation mutalo ba kishu no comprendre mais lingalo Katumba zolo ba et trop de bêtises dans kati do ole atika na bato baza entouré na le ba biseke non ozolo makamabe bazo tika lo ba o beti ngai to beti no mama zolo ba muto ngane singa nazo comprendre te donc Katumba tia condamné wana te alors à travers tous ces éléments wana ce toureni yango bato bazo conclure que non azana ba relation très avancée na Paul Kagame petit siko banda campagne bandit sidi politique ya Katumbi na Rwanda clair ezate aussi sa guerre na Simon aussi ça on a ndenge nini Simon aussi ça on a ndenge nini guerre na Simon aussi ça on a ndenge nini parce que même guerre joue et banaka et banaka mais joue aussi la gare et banaka te guerre exactement tu au mariage ou bien fête d'anniversaire ou bien combat match à balle et c'est la communauté cette guerre joue et banaka et banaka mais joue aussi la guerre n'est-ce pas réussi pour le battre tel jeu aussi les banaka te mais yozo ba on a 6 mois aussi sa guerre par quelle baguette magique na ndenge nini élément mon côté et on va conclure que non bloc on a alliance Fleuve Congo ils ont bloc où ils allaient composé donc pareil nango ils allaient Rwanda na kati wana kotisi ba congolais pona koluka kubomisa peuple congolais alors iloko nyonso zane banena suka yon président Tshisekedi ayebisi mwana mwasi wana ayebisi mwana bandera ya États-Unis kero na ayebisa ki que non moto wana nga aza na confiance na ete tala koto aza ko se retirer mais tala kuna na Kenya mouvement monsieur esa nini ebotani comme komi bongo do na komi na suka na promettre ba congolais to kuba d'abord ko atame voix aux voix pacifique mais comme voix pacifique les autres simbaté ba continuer pe na voix pacifique on se lit adversaire bozo mona za makasi que non est tout au décaler guerre to kufa dans ce cas là ce cas na yoki mouvement moko omboke tombé olisa c'est quoi na osangisa deux chambres ya parlement nanga pona ko déclarer guerre petit sekeda ke musika alobi guerre ko déclarer base FARDC la capacité ko atteindre résidence ya Paul Kagame so ebisanga ba propos ya Tshisekedi yo moto ozolanda ngai ozaki connaît tout obengaka ngai antibal en tout cas Tshisekedi aza traite so ebisanga l'air Tshisekedi aloba que non faut na déclarer guerre pour na kocha Kagame hors d'état de nuire so yebisanga alobi malamu to alobi mabe so yo lingi asala nini mwana moko azotuna mantibal nenga lande ngo te alobe sikani no tshela bino audio comme ça donc ne ko chiter ba révélation musu boza peut-être na troisième partie bolanda awa pour moko otuna mantibal nga lande ngo te boyoka ndenge voix eza ko arigir
voix les a quoi régi ils ont gagné si à Lyon neti encore Tolanda bon c'est la moquée comme ça Bolanda Ok. J'espère que Bolandi wana. Et donc on a un abisso congolais. Et on a chaque fois. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Et puis les autres abisso zali ba tendance. Hein? Ba monsieur sous ba tribu. Les Congolais. Si vous comprenez que vous avez l'équipe est au Kabola, Congo est au Kende Musika, Peto Golonga Bitumbao. On a Akiawa, on a partagé mon tour de Sagi Nango, en ce qui concerne la situation militaire entre RDC, Nabapea et AC Rwanda. Vous avez toujours branché, à chaque fois, actualité vous avez là. Il y a toujours awa pour nous partager biso na bino. Ça va pas mbola bino affaire à suivre. Ciao. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Eh bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Senwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Senwave.
Téléchargez l'application Senweb et inscrivez-vous. Au détail na yon tout, combo na yo, ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir, au tini mbongo na yo, ozona na ba téléphone na bango. Donc na M-Pesa, na Orange Money, pe na Airtel Money. Babozwango wapi? Babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province. Okotina mbongo okofuta vraiment côté, okotina gratuit. Famille no ba kino ko telema so na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que tu repayes sabino lors ya premier transfert ya ba mbongo na bin. Beaucoup futa frère moroté, c'est gratuit. Lola ezo futa avec Senweb. Agence Aboye, tu croyez, de ce soit solution, Yabana Congo, solution, Yabana Congo, Senweb, Lola, Ezofuta.